maloba na ebele. Non, je n'ai pas dit ça. Comment ils allaient combattre. Il y a une résidence officielle du président. Maintenant, Touti pour faire voir les combattants que Matanga ezali awate parce que awa ezana ba document très important où tu allez protéger de façon que non banguna ba koyi kokota ba saccager bureau na ye ba zipe ba document wana nde omoni toza ko protéger ba document wana to yebisi na ba combattant que Matanga ezali awate ezali na permanence et puis et pas ya Félix nde loko to ko yebisa ba combattant parce que na minute oyo banguna baza ebele oyo baza na posa ya que baya ko saccager baya ko longola oyo ezalaki lokola ba document ya mosala ya vie de façon que trace ezala te oya ke toyeba likambo nini oyo ezala vie azalaki ko sala mosali nazalaki ko sala donc yango moni tolobi ke non ba document oyo ezali awa ba combattant ba longwa awa ba kende kuna na permanence mususu ba kende pa ya Félix mais na résidence officielle ya vie awa Matanga ezali te nde eloko tozotalisa ba combattant journal lelo mode de pesamaki eza respecté par rapport ya non journée ya lelo eza na mot d'ordre de pesamaki je pense que mot d'ordre eza respecté mais pouvoir en place nde mutu azali ko créer tension ya mabe azali ko luka pouvoir nani population et se soulever ozo comprendre tension eza nango normal mais pouvoir ne mutu ali ko créer tension ezala tendu ezala mabe tozo senga na gouvernement oyo pouvoir en place batika ko créer trouble bazo créer parce que moto eza muke au lieu ya koboma bango bazo ya na essence pona ko sopela yango soki essence wana bazo sopa et s'enflammer de moto ekozala ya makasi soyo ozala makasi bakoko koboma yango lisusu te batika oyo bazoluka basala ekozangisa bango moyen ya kovanda so na mboka oyo tobakisi boye soki M. Kabila akanisi ke non liwa yave ekoeternize na pouvoir mikosi toza na kanda so akanisi ke non ndenge vi akufi epana do mpona pouvoir do biso tobeta nkara balakisi plan B vi akufi biso pe peuple plan C tobongisi pe plan C na biso contre bato ya majorité plan B vi akei biso pe kombakomba biso pe peuple biso pe na plan C na biso contre bango pe Willy Michiga yeba bisika azali tokosa charger na ye akendeka libela tokosa charger na ye lobby boy omoni ngai bien tulite na Tshisekedi pendant 34 ans d'élite tuzaki na ye na relégation biso nyonso nano tukufite tuzakulele mutu aza kokalme biso tutikali tuzali tous les relégués qui sont en vie qui ont lutté avec M. Tshisekedi en prison par-ci par-là nous prélevons M. Tshisekedi la majorité de sa majorité était nous aurons lancé appel au peuple congolais c'est le peuple qui est majorité tous ceux qui disent qu'ils sont majorité ils sont minorité nous allons sensibiliser mais Tshisekedi est mort mais il n'est pas mort Tshisekedi par-ci par-là dans Bruce par-ci tout batelier Tshisekedi ezakili kite contre teni yali to tulite tutikali na bati na biso tulali na nzala Tshisekedi na prison azakuli azakupesa biso tuzakuzongisela ye babumi biso nous allons lancer appel au peuple congolais c'est le peuple qui est majorité l'exemple de la télévision pour ça les réalités tous les relégués plein tu sais c'est un Congolais avec l'histoire alors binalité la biniming je vous remercie d'ici bientôt nous allons fêter ensemble Sengo attirez attention à ça le Moussala Yapunzambe premier ministre c'est M. Chilombo Moussousoute c'est Chilombo ngai na table la tata ya Chilombo na relégation par-ci par-là tout ce qui c'est Chilombo qui va continuer avec la continuité de M. Tshisekedi n'est-ce pas?
Là, tu dis c'est notre papa, c'est mon père, c'est notre papa. Papa la biso a confié à Tiki Biso la posa. Mais pour ça, Tiki Biso, ton nez a continué qu'il est continué. Kabila, Ayebela, la guerre sera longue et populaire. Il n'a pas dit banga, n'a pas naï. Toto Senga. Ceux qui déyo, va protéger Biso, mais Biso denga loyenge, Tokosu akana loyenge. Mama Kanyama, Erango Ango, Sokoza Kanyama, Sokoza Nyama, Sokoza Nansoko, Italio, Erango Ango. Toujours Singapour. C'est un co, Asala tout. Nabia Kanyama comment est bemoyote. Kanyama que Abim se biso gouvernement Oyo et Koya Kanyama, Kanyama Aya kolela tatana ye. Mais pas de problème que Azwa Makambo Inaboy. Non, c'est encore d'accord. Ntoto so avi na yo par rapport non ya journal lelo na ba ndenge ba combattant baza na limité. Ba combattant ba ya na limité baza na esengote. Biso souci na biso tout d'abord ezabo. Etienne Tshisekedi ya kufika si akufite. Esprit Tshisekedi tikali kati na biso ba combattant. Tshisekedi c'est l'esprit, c'est la vision. Nous autres ekufi, vision etikali, esprit Tshisekedi etikali. La lutte continue. Rien ne change dans l'IDPS. Même structure, il y a l'IDPS. Même vision, il y a l'IDPS. Lutter contre les antivaleurs. C'est-à-dire, ceux qui sont encore siégés, dès que vous allez mercredi, vous allez Libanda. Bossi Samakamunion Soliba, kaka jour one. Parce qu'il y a un comité de suivi, où Etienne Tshisekedi Banda, où Bachaki Etienne Tshisekedi, et qu'on a vu sur l'IDPS. Primature, on a besoin de pêche. Le domaine est réservé au domaine de collaboration intérieure, finance, justice, affaires étrangères, défense. Source nous soit proposé que le comité de sages qui est na niazo cardinal Mosengo Zomba source nous suppose na yo avion comme on dit. Problème exact. Mais place où il y a rassemblement ou bien il y a société civile. C'est une question. Puisque tu as vu que le cardinal Mosengo Zomba est société civile. Bon, Bachaki Etienne Tshisekedi na compte ya rassemblement ou bien na compte ya société civile. Mais ceux qui ont na compte ya rassemblement, bien place où on a na condition que Bachaki cardinal Mosengo. Donc il y a des bakunji na biso tuzana bango soki ba beti maboko biso to beti maboko. Tuza sima ya CG na biso atikali président intégrement ya parti jusqu'à ce que congrès kokota pour ba désigner présidence. La minute mon konda été. Non. Problème ezawana omoni position ndengeza. Ce que vous dites que cardinal Mosengo va trouver solution à nos comptes. Nous allons. Mais ils allaient que Pierre Lumbi, Boy, Té, ceux qui étaient bâtis les bisous de pêche, primature, ils avaient de pêche, ministère intérieur, ministère de finance, ministère de justice, ils avaient même affaires étrangères, il faut tout ça tout diriger dans nos beaucoup. Bon, message aux Zakaras au Sala, on a chef de l'État, à Tchakara. Félix, il y a un message à Zakaria. Félix, c'est universitaire. Il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités de gouverner ce pays. Pour ébeler bazar, boyebi ébeler bazar dans Mboko, bazar même au niveau d'études, bazar dirigé. Bon, Félix a quoi dirigé? C'est que Zakaria pas aux anamois, raison n'enga le bio. Non, Zakaria n'a pas de leçons à donner à l'IDPS. L'IDPS n'est pas fait ça qu'à leçons. Et ça, le mouton européen, c'est des leçons à l'IDPS à Zate. Biso to yebi ko puisque biso Tshisekedi ya sa ko biso déjà na université ya politique eza yi de pêche ba tunyo so na baza ko na obitaku ya ba chaku wana de Willy Michik ba tunyo so ba utuko lokota wana ba utika na yi de pêche ba Vital Kamerhe parlement de Buka na yi de pêche vous comprenez yi de pêche ndé école de formation de ba combattant ba yi de pêche bazalia baza bien formé na politique Zakari oh boy muto ko pesi biso les soins za te puisque Tshisekedi ya sa formé biso vous comprenez den tuza boy tuza mir na politique pour se prendre en charge Tissouka. C'est ce que dit Moïse a confié. Mais Josué a Zoya. Et ça, le peuple d'Israël, tant qu'il vient en Égypte, vers la terre promise, Moïse a commis ça qui va monter. Mais le quoi, c'est que dit déjà schéma wana, Josué a commis ça. Oui, a commis ce peuple, la terre promise. Bissot déjà Josué. Merci. On dit mes années.
eza People in the house.